Si on est fier de Falité, c'est que nous avons normal sauté. Si on est fier de Falité, c'est que nous avons normalité. Moi, je me rappelle, il ne faut pas tout maïna monoko. Il ne faut pas tout se voiler la face. Génération à l'éloyo. Moutazo Kambango, Batba, Salamagamo en fonction, il a fallu Ipupa, DiCaprio, la merveille. Au lobby, vous avez douté naïe. Vous doutez n'est na ba capacité naïe. Non, na utuko lobano ke mutu azao lobake, balo alinga fali. Mais quand mutu ango pe azao douté. Tant qu'on a la musicien logo la fali, na tuna ga inga bi fali. Moi ni ba papi donc, naza fier na ipi sikoyo. Dans la comportement naïe. Aïe matanga papa nanga kufa. Le 30 avril 2016. Donc voilà. Nana loba bravo Fali. A honoré Congo, azako honoré ko batika, babelo ko net ko sa ko ignorer ko nini non. A sali progrès le plus extraordinaire ya musique ya ko star le lo ya solo parce que dans le banda Congo tout ça combien. Moni ko la star solo za to kinangola, ko Angola l'autre raso bengi ka de ka batwala ko tuibi. Mais kena ne tino beta siko na Zambie, mutuma lo bangla benga ba public ba senga yeye. Kena na Ghana, kena na Bazimba, kena na Bisoto, kena Malawi. C'est-à-dire, ton aïba, il a moutouté. Ce garçon-là a fait à Kena musique, donc à Kenya Nango. Et puis, je me suis dit, boutade. Fali. Au sommet, on a tellement un catch. Donc, première fois musicien, ou à musicien Nanga, salarié Pananga. Aya penana bilamba ya Gucci ya sika ya bien na sapato na nini apesinga cadeau ata yo moko ça juste moqué mais il a monné trop ina lo par là azala toujours mwana ya famille na ye Fali Ipupa aya na quartier la tena moment moko dramatique na moment oyo na vie na ngai nazwa la plus grande trahison. O babenga pena likongo na mokongo batianga pena mbeli na mokongo na koya makile tanga mela kufite na telemi lisusu Fali ayaka na moma wana tango bazwaka ba mission nga ba ko salisa bango quartier la te academia presque bango tout lelo bazongi alors na tuna Eric Touti tokana Eric Touti salut mon cher Eric tuna ngabi mais koyela nga chanteur moko te vraiment abina la bien bogar ayimba rapé bien et tout Eric Touti mutakenda ayana Fali le même jour, ça dit na tourné na ba 17h na 19h ba koti na Montfléry. Na lobi na yebo yemba nan tango yembi na yoki frisson mais na bombi ka. Obi ka biso ba patron ba leader solo. Na bino obi na rappel abi a répondre à zo sekabi vie ko bina ndena bina ka mystique. Lera miga ko bina na bana misala na ngai na ba kapita na ba jardinier donc biso tout to ganga na ndenga mokete na bina bon lobi ya rep ya quartier la tezala propre la ta costume vie na costume te ngabi oh bon la ta taille ni na bi vie bana ba botanga na la ta costume te na wi ba taille na ndeni c'est dire kana ba imuru moko Fali moko ndimate lobi na ngwa ye répétition quartier la ta marque Ogogoyi bate soki de gani ne zaka na répétition na au jour Fali ayaka yango na garçon na pona ngaza particulier quoi donc ti ndenge na kinda père na ya zaka soute maman na yeser na biso bandal Monique ah zaka pe soute azar orphelin de père donc yemo lo bana nga muna nga mukelo ko la père na ye nangai et puis Fali tokenda kotika Fali na résidence ya Kofi na Montfléry. À l'époque, il y avait que moi, Nazaki Kokota Kuna, n'avait membre talent latent. Donc, Fali Akendaki Yemoro Kunate. Tout même Fali, talent latent, Moubimba, Poto Kendegotika, Fali, na résidence, il y a Kofi Olomide, à Montfléry, Nanazaki, j'étais encore directeur, il y a groupe quartier latin. Toke Gotika Fali, parce qu'à Monaki déjà Fali. Test au Balobaka Fali. Non, Fali à ça la test. C'était à mon avis, Fali déjà na télé. Dans la côte dans le quartier latin, en fait, dans la Kenda, on a testé, on a soigné. On a officiellement groupe mobile. On a bandal baby masolo. On a quartier latin. On a côté quartier latin. Et après, on a l'ongage chez nous, on a tongo mobile, on a testé. Bah, il y a soigné pour nous les gars déjà on a la télévision.
amonaki ye na playback playback eza koleka tout le temps parce que Albert Mbouibobe c'est mon ami, Thierry Pinzi c'est mon ami, tant que baza na produit na ngai bakosala nango nini il faut promouvoir yango bamona ye déjà talent ya Fally à telle enseigne que leur Fally aye quartier latin mbala moko abandi koye kolaba répertoire et puis à voyage il y a Afrique du Sud pour réaliser album Attentat et Commis à KIP banda na vie na ngai aza lelo témoin pour obeta bato bo tuna histoire Fally que tout na ba Faustin Tchata yo yebi aroyebi sabino que déjà bato na zokola mukuna na lagi mwa ndenge moko boye parce que tant le transfert les plus chers vieux Faustin Tchata boluka ye mutu fo benga na émission malgré la tala pe vieux mon émission vieux ala bien nga mais beaucoup de respect no ga bien le discours moko boye je ne pense pas qu'il y a visé un gars, mais ça on n'est pas maquillé, on m'a dit mais grand respect pour que tout n'aille. Avec ce que tu en as dans moi, Jean, tu m'as mis groupe, mon matoukenda. Tu n'es pas virant. Là, si le discours a fallu, si on fallait faut tout n'avait Faustin Tchata sur ce plateau, mais discours, c'est quoi le discours fallait le manetti, au le manetti, les gens, c'était quoi le discours? Non. Oui, moi, nana yo, ce qui a commis président, au mon a été, une joie immense. Mais malheureusement, il y a pas corrigé. Abi, assure que les aïpons n'a été jamais, dans Koloba, Itambu, contre Fally, parce que Fally, c'est ma fierté. Okay. Pourquoi n'a qu'un del Koloba Mabé? Mais toujours est-il que dans l'entourage, il y a artistes et Nabiso, comment dirais-je, griot, Bazamingi. Griot, racoleur, de parasites, toujours na esprit il y a corbeau na renard. Pour avoir fromage au ezana munoko ya corbeau, il faut abimisa maloba ya bien, mais il y a les lieux comment il faut trahir aloba mabe abatu. Au corbeau afungola munoko fromage kwea il y a joie fromage là. Mais mungana okoloba mabe e bandine dengeni. Mais de toute façon, nous avons eu chance à l'émission de cher Junior. Merci beaucoup. Qui est avec ça qui est, je présente des excuses, mais naïe belo pour ma bena au polo pour la qualité. Ok. Mais c'est sûr sera le biboye. Parce que Fally, c'est quelqu'un qui est vrai. Voilà, la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, maman MK. Je suis là, encore une fois de plus, pour vous servir. Je vous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi, Toyaka, ce qui est Koloba Ezali, en tout cas, tout manque à kate, Toyaka, pona ko solo la, et l'ongona bino, parce que ce qui vous s'abonne à Onakati à MK Mbelou TV officiel, et ça po, Olingaka, Kozalaka informé na tamoko o ezali réel. La grande famille de Ebsakabiso que awana MK Mbelou TV officiel, nous parlons de tous nos artistes à l'exception de personne. En tout cas, ceux qui msala tomoni likambu moko ya koloba, tobo ya kate, to ya katolobe lipo, nyonso to ezaka rapona bendele ya nini, ya mboka na biso Congo. O ezala ki var. La famille on a conseillé à Batu. En tout cas, faut y ba nini to loba. Pour maloba na biso ka système au faire aloba ki kangi maloba na biso koko kanga on a futur. Quand tu fais des choses, il faut y ba oh non ça les anini. Est-ce que mi tuna ba question mi tuna penda ba question pour tout le monde a on peut ça mon exemple moko eza typique. Papa na maman ceux qui ba boti moi na bango bazoboko la moi na bango vision na bango ezalaka nini neti nga na boti bana nga nazotangisa bango nazoboko la bango nazotika bango na losambo vision na ngeza nini ke bana wana lobi bazala batu mal minene bazala bana malamu bayeba nzela losambo babonga bafuluka bapafuka e ozala esengo pona nga parent mais lelo oyo tokomi komona parent. Non, kofi ngazana to koko benge lokola papa na cadre musical, na cadre artistique
aza moko ya bapapa ya Fally DiCaprio la merveille aigle. Me komona papa ye moko ayaki alobi maloba kitoko pona mwana. Oui, tobeti maboko. Me ka ye moko papa komi aye lisusu abandi koloba mabe pona mwana. Nous devons savoir que il y a un anguille sous roche et il y a un problème qui se cache derrière dire ya Kofi ya lelo akomi koya koloba yende mutu asala boye pona Fally yende mutu mais nzambe asalaka toujours à travers mutu na se ya mabele oyo pour que mutu a propulsé nzambe aosala toujours na sima mutu pour mutu a propulsé la grande famille de MK Mbelu TV officiel yango lelo toyelaki biso var tomoni lelo Bakali pour le prince alobi en tout cas na ndenge ya mabete a kolobela lisusu les grands mopao te pourquoi parce que les grands mopao ba fan gaulois bakutanaki na les grands mopao vu dire ya Bakali ndenge azosalaka ba analyse concernant ING Arena il paraît afingaki bagaulois et au nom ya Kofi. Mais biso surtout pour l'instant toyebi ki Kofi azodiembela na sima ya succès ya fere. Hippodrome ndenge zawana Kofi azotia penza espoir na bagaulois. Wana to se voiler ba face la grande famille. Kofi azotia espoir na bagaulois penza parce que ye ayebi ke ye na ba wario ebelaka penza te. Yango wana pona backup nde anglophone balobaka alors pona backup vie azosala par tous les moyens c'est-à-dire à clean à sukola pena image très très bien pour hippodrome wana ezantsaka ve donc la famille yango tolobaki toyebaka nini tozoloba lelo po lobi ekokanga yo na passé na biso tozalaka toujours wana ozoyeba te ozoloba passé oyebi passé makambo tosala na passé erattrapaka biso na futur so passé na mpene ezalaki sad to bad omonake futur na mpe ezalaki kitoko te yango balobaka préparaka futur na passé et puis na présent donc lelo tomemelaki biso var oyoyo ya le grand mopao mokonzi mpona koyebisa ba warrior ke ya rien c'est l'homme qui a peur ya rien yemoka dikapa le bitokoloba te tozofula kaka c'est-à-dire tofula kaka toloba. Donc, les Warriors sont toujours là. Tout le monde qui concerne et Betamaki, Fally aza meilleur premier musicien soit disque d'or. On a tatobito bandakoloba suswa eko masuso. Mama MK yo ya kaka koloba. Mama MK yo kakabwe. Mama MK yo kakabwe. Donc, tout le monde qui te la biso var oyoyo pour esala nango bino kizungu trouble te. Et ça bino kizungu trouble te mais Fally aza grand. Pour l'instant to robo yango te. To matato kita Fally aza grand na musique. Musiquement parlant, sopeloba maka. La famille soke na mboka moko boye olobi kaka no na Congolais ba tout le monde oh mboka Fally pupa. On comprend? Mboka Fally pupa. Donc baza batu mo oyo batomboli bendele ya mboka na biso mais biso moko toyeba ka ndenge Bible loba penza nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Tozo reconnaître ba talent ya ba artiste na biso te. Tozo reconnaître ba valeur ya ba artiste na biso te oyo ils a reconnu na monde entier oyo ils a reconnu na bato mususu mais biso moko tozo bafoué yango tolobaki lelo tokomemela biso var lelo eza lundi déjà to fongo la semaine ba bonne de bien semaine na bino et puis ba joyeux anniversaire na ba ebanson oh ba botama le 16 juin je profite de l'occasion pour nous souhaiter bino ba joyeux anniversaire en tout cas botama et là mon
nzamba lola abakisela bino ba oyo ezangaki na bomoi na bino biso na MK Mbelu TV tozala pona mutu te toza pona ba artiste na biso nyonso toyaka koloba toyaka kosala analyse oyo parce que les avis sont partagés, la grande famille. Les avis vraiment sont partagés. Donc, du coup, je vous aime beaucoup. Bon, s'abonner massivement. Bon, aimer, bon, commenter, bon, partager le lien. Et aussi, la biso plaisir à ma casse, comme on a que partager le lien comme une de comment on a doute à comprendre sous le vieux ramboté. Oui, moi, on a ma vidéo, na nini. Abi. Ndenge zabu so boyoki nga na leki pona lo mama be ya fali seki mutu nange zo sa subiente ola lelo siko ndenge le grand mupa orambo akuma oleka aoniye fali aoloba mabe pona fali sko soto bito zonga na maloba na e mais soto bito zonga na maloba na donc c'est-à-dire que vieux donc n'invité vieux c'est que mutu ezo sa subiente donc comment on est à question mark point d'interrogation donc vieux to éviter maloba oyo lobaki ce qui te bito tiango en pratique ekosuka boni. La grande famille de MK Mbelu TV officiel. Bochi ke la biso na ba commentaire. Na maloba mopa waloba ki ke soki bomoni aleki. Alobi mabe ya fali poupa de Caprio la merveille. Aigle. C'est que abeli boma. Ye moko ngate. Ngate po boloba ke o mama kozo débordé. Ngate na teli bino var wana bomoni bino moko boyo kipe bolanji. Bino boyo ki penza pe bolandi. Donc nganaza pour rien de baloba na français. Je ne suis pour rien. Donc la grande famille de MK Mbelu TV officielle, je vous aime de tout mon cœur. Bon s'abonner massivement, bon aimer, bon commenter, bon partager le lien et aussi la biso plaisir à ma kasi. Ceux qui vous ont la suggestion, vous ont la commentaire, vous ont la conseil. En tout cas, n'hésitez pas. Le numéro s'affiche là. Contactez-nous et kozala kitoko mingi pona koyeba na kosololaka elongona bino balandi ya MK Mbelu TV officiel. Je vous aime beaucoup, que bon Dieu vous bénisse abondamment. Bon début il y a semaine na bino banson esika ezoami bino. Merci. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité et ye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que
Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya trienen produit moko azar produit à compagnie Neolife. Comme on est trienen, tous en a qui est nango ça soit ils ont 60 capsules na kati, tous en a mini nango azana 120 capsules na kati. Trienen na sala ami. Premièrement, trienen yo, ils ont pour nous se famille là à tous en bonne santé et aux malades ou qui consommer trienen. Trienen a ça produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et trienen penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto. Mon ba cellule soko ekufi, ba cellule soko ezwi malade. Nde sala ke tozwa malade, ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili. Ekufaka ndenge nini, ekufaka na biloko tolia, ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia. Batiaka bakisa ndenge na misuni, batiaka bakisi sala ke bomba misuni na bango ta mulai, na ba fruit ba veg biloko nyonso tozolia tonzi na bakisi na kati, Yesu koyo ayeko aye tant que tozolia biloko wana ebomeli biso ba cellule na santé na biso nde salami ke no tokomozo wa maladie auto suto ekomi lelo ba nyonso koma ba maladie ba tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka kolesa ba cellule na biso soki cellule no allié azongi en vie soki akufaki azongi cellule ezongi en vie soki alaki akobela comme en bonne santé nde pe ça ke ngana yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi to lia qu'à chaque jour il faut peut-être me la cahier ayeko ça la musala dans le basikoyo et à part ça ayepe à part ça à sokola pe makila à sokola biso makila tant do mele makila na biso sokwami ba cellule na biso comme bonne santé comme maintenant cellule comme maintenant la capacité ya quoi soper ba nutrition. Ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on lia ka pour ma tonda donc il va souter biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souter mena ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya o zanga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc trienen ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladi nyonso santo sanango ça to c'est la trienen asa bena bien pour la santé mutu nyonso. Donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et ça la ke na bosa na misusu ozala kuna obino yango za pour na maladie na ngate na melate et ça pour na problème nyonso kana bi nyonso. Alors soko bengi biso na numéro nanga so ko sali sur WhatsApp 078 na Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous avons na comme ça pour se venir le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage ça epelé sur le kinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages to ça na ngoye ba vidéo to ça na ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité au la vidéo à mulai yango na vraiment ça bien pour la santé yo osala ba fatigue chronique mili langa ye
aobooste énergie moto amela trienel aza moto aza na bandi na age ya 12 ans mata amela trienel ya bana eza toza na baproduit ebele batraitement ya bamaladi nyonso tolobelaka na video mosusu eoyaka tolobelaka lelo tolobaka trienel nalobeleka na mokuse vraiment yeyo soki olingi oyeba vraiment deep ya trienel luka biso banimero napesi yo tokolobela yo tokolobela ye na koexplike yo trienel oubien na kotindela okutu na ye na koexplike yo trienel oubien na kotindela okutu foto na ye na baexplication ne nyonso soki mpo comprendre na anglais natindelo ya anglais soki français natindelo ya français toza moto aza na besoin nango toza na poto toza soki partout oza na Congo wapi tokotinda o moto aza na AVC naza na témoignage ya moto AVC lukanga na opesa yo melelanga trienel oyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie baisi biso boye mutu soka ye avant to bande traitement peseka opoza bato bamelaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika ye pe okomi bien aussi solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mokuse ngana ya bisabino to utiliser ye yo oliaka chaque jour ngana to oliaka chaque jour to melaye yeyo trienel dala nga nazobela te melamelaka ngo ngai eza bafunga meza ya ngai dala mela die na ntongo oyo moko ya pokwa na ngai yeyo nabeka totafunoni ngai nabela te mais naselaki kani na simino ke nazozobela te mutu nyonso amela abon attendez sale soki ozwi ngai soki omoni ke no olingi oluzwa biso mpe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso oyo soki oluki biso ozwa biso facilement baproduit atrier toza baproduit neolife neolife wasila so baproduit naturel baproduit eza baproduit naturel eza bio bamama baproduit eza teme ebele lukanga mpona maladi nyonso o problème te bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladi nyonso asthme maladi nyonso diabète moto na sida ata moto na sida esila te mais ekomisa moto amona na bien santé kitoko na miso ya bato suki kitoko mamoso kitoko toza na kisa bongo moni neti ye soki omele pe bamama balingana bango tioko te bamama balingana tioko te lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton aokomisa te kitoko oyo nzoto santé ekangami yaka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais santé nzoto akomisa santé ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati nesokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo trienel solution luka biso partout na numéro napesi bino to na chaîne otalela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout place omoneli chez okutani na oyo